naza na pire ser na nga moko na quartier ezalaka na ye ser wana azalaka souvent mingi soko aye po asalaka mingi bavoyage na ye soko aye lakini alukaka mingi ngai eza ser wana souvent akabelanga mingi bambongo azalaka soko oti voyage aye akopesanga bitabe nakende kobwaka na baveni oyo ezalaka croisé. Mama oyebele kobanobwaka d'abord oyebile no eloko osimbaki na maboko yo mona kaka bitabe oyo bapesi na monde ténèbre eza bitabe te obonobwaka bitabe te oyebele kobanobwaka obanobwaka oyo babengi le toile d'araignée. Voilà, c'est un peu expliquer ngai ou non, na pesa kwa ndenga mabete, vu que ngana za na ba faire na ngana simba ka mbongo, c'est que bateau bazaka habiter malikunya ba jalousie, pona ko kosanga mabe, tu ba meka ngai nde wana ko stieta na bitabe wana. Oyebi combien de dégâts oyo et salemi à cause de toi. Maman, obomisi bateau, les âmes yo boboka bitabe pona ndeko na camarade na yo grande sœur no ya quartier aux ba $200 ba $300 mais vous avez livré le vie humaine. Donc tant maman ça ko soka déjà bitabe wana aoke no boka na boulevard aoke boka na rond-point azali déjà initié sans le savoir. Maman moko ako bima c'est comme si reine ya lisanga wana tant abimi qui ne lamba ya rouge azipa qui ne loki matiko yemba to la ye tamo yo la fula to moni loki na yo abengi ngai ngai maman ngo anzo yebisanga abi bon o sepela na bomengo za nango na bimi no sepela à travers la grande sœur pixel na onde na komi abi bon biso pe to pesio to changer vie na yo. Tu as besoin il y a sacrifice na biso pour na musa to sali pour na parce que en ce moment peut-être que tu vends na plateau mais hier azoye bati que non délai au va payer. Laisse-moi aller même là toucher non au fond, c'est très important. Délai au va payer pour que à ça la sacrifice et les heures ils ont compté. Plus que ça vous compter, ce qui maman sali sacrifice on a dit, c'est lui-même maintenant à recommandé sacrifice au bassin. Le kola nzaletoni na mboka, le koso o simbi bana, o simbi batu. Comment? Bape si yo bitabe au bois qui na boulevard, au que au bois na rond-point et si bitument que tu gagnes $200, $300. Et longue vie, na ignorance, et sangani, et vanier na kati ya maman. Ou ça que sa vie na e. Et puis là, dans ce monde, awa, yo chomachia. Qu'est-ce qui se passe na vie na? Aux gens nous moutons au bonan nous couteau, on l'ingra vie de prière. Vérité et réalité, votre magazine. C'est un honneur, mesdames et messieurs, de vous présenter ces grands magazines. Comme d'habitude, vous nous suivez partout à travers le monde. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Gideon est présent, Jordan Panzo également est présent. D'où bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez, vous allez nous suivre. Nous parlons de la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en images et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà,
na ko pesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino tala musala munene zo sala pona bana tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to ana ngoposa 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut au sali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, les différents produits disponibles ici chez nous, vous en avez besoin, sentez-vous très à l'aise. Vous avez Maxi Bien-être, vous avez besoin de anti-poison, en tout cas, tout est disponible. Vous pouvez nous contacter à travers le numéro et vous serez servi. La pub nous donnera un peu plus de détails et on revient sur ce plateau. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi Bien-être. Sougala café, logo. Na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi Bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zébélé na kati. Sobo melika mongo de joga bien. Des hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga penda alendele na numéro na ye po bo benga po bo zeloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça 2 jours ata ba tele loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata izala kati et longolango. Alendele mikolo somme. N'habité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poison oyo pe anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato ba komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté. Bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Vérité et réalité, votre magazine. Bosolope, le lenge ya kobika. Dans vos maisons, dans des boutiques, dans des métros, partout. Bisika Nsobola Nabiso, Ezali et Sengo. Yako présenter magazine où Ezali ko édifier plusieurs personnes, Ezali ko sunga. Batou, au travers de toutes ces histoires incarnées, où Ezali ko sala qui éveiller conscience ya batou. Et la qui s'abisope le lenge nini, yako vivre na baïke. Nous devons faire très attention, même la Bible le dit, racheter les temps car les jours sont mauvais. Ces derniers temps, pour Oyebamut, et Rota l'apparence n'a été, parce qu'effectivement, il y a aussi des destructeurs en costume. C'est-à-dire, on reconnaît la nature ou l'identité d'une personne après l'acte posé. Oyo, Azamutumabe, Oyo, Azamutumalamu. Et ceux qui sont avertis, Oyo, c'est confiant et pas à Christ. Bango bazali kotambola na nzela molimo santo bango bazali révéler baki koyeba ke no moto azamalamu to azamalamu te. Histoire incarnée, vérité et réalité. Nous revenons sur ce plateau pour la 2e fois avec notre sœur Dosiana Otozaki Naye dernièrement awa. De l'eau c'était même très compliqué pour que aya mais le cola quand même azali à la recherche. Il y a oyo qui cause la solution pour naye
Voilà pourquoi est-ce qu'elle s'est présentée. Malgré les conditions, ils allaient réalité, boule, les bêta qui makasi koleka. Mais, tozanae awa na plateau. Maman Dorsiana, mbote na yo. Moi, Mikolo, tout le monde en est quand même, tout le monde en est, kasi sangweza abonné. Sangweza kakaki, on la bateau, on a barrière, on a kende qui chine, on a été, sur la retour, on a ça la commune. Ok. Là, qui n'est sûr, parce que tant on a bengi, on a vu que Ozonga, on dit, oui, qu'on disponibiliser ton ayo. Je ne suis pas seul, Nazali, accompagné na, moko, et basel, Nazali, on a bengi saki, lilo, na plateau à vérité et réalité. Là, si le prophète archange Mike, qui n'est plus à présenter, un habitué à vérité et réalité, parmi ba oyo, même lorsque ça bouge, même lorsque y a la tempête, en tout cas, bazokaris qui a koya ko s'est présenté, pe ko édifier to ko sunga bandeko ebele. Prophète Mike, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci papa Nendele pour ton invitation. Boni santé. Ngola nzambe, tamazo bate. Ok. Eza esengo po nzambe azobatela. Nazali ko présenter yo lelo d'une manière officielle parce que yo yebite nazali ko présenter yo Maman Dorsiana. Très bien. Maman Dorsiana nazali ko présenter yo prophète Mike l'archange. Enchanté maman. Merci prophète. Ok, merci. Abanzi, on va revenir sur le plateau et du côté de la régie, si nous parlons le même langage, on va mettre quand même un extrait. Il y a passage, il y a Maman Dorsiana, Awa, la vérité, réalité, et on revient tout juste après. Vraiment, ils ont dérangé. C'est parce qu'il y a bandeko na ngai oyo bazolanda ngai bameka mpe kolukila ngai solution. Naza na pire ser na nga moko na quartier ozalaka na ye. Ser wana azalaka souvent mingi soko aye po asalaka mingi bavoyage na ye. Soko aye lakini alukaka mingi ngai. Eza ser wana souvent akabela nga mingi bambongo. Azalaka soko oti voyage aye akopesa nga bitabe nakende kobwaka na baveni oyo ezalaka croisé. Rappelle la compréhension na route. Il n'est pas posé question et c'est au pire ça va souvent ce qu'on dit voyage yoye bitabele ke ko bwa kila yo. Mais ba ka sens na route. Ils a ka pona nini. Voilà, c'est on peut expliquer ngayo non, na pesa ko na ndenga mabete viki ngana za na ba faire na ngana simba ka mbongo. C'est que bateau bazaka habiter malikunya ba jalousie pona ko kosanga mabe, tu ba ngiba meka ngai nde ba ko stieta na bitabe wana. A proposé un y a une qui est dans un bois petite non qui des voyages moko non qui Chine mais le retour on a tous en fait moko ya lisanga ya ba biso ba femme d'affaires non les à la entre bango mais vu que na linga ko makasi ça petit na ya confiance ceux qui na yé na linga fait wana tozala na yo tel cas certes ça na yé bien vraiment bien bon là c'était qui bon ça va dans retour na yo non c'est tout qui est difficile donc bongami pe okene feti na bongama ki tesala nga surprise ye moko ayilinga ba bloko ba robe ba bloko ya ba feti bongisi nga suki ye moko po ye mo ande ko sala ninga yi pona za la grande surprise na ko na feti mo mettre cadeau na feti on dit na komaki ton na koti même singa moko na ko sentaki mabe ba charge de plus était dans cette era qui est et là au moins mabe ezalaki mais là au moins ko ba ton na koti na feti donc bango nyonso balataki ndenge moko mais basuki na bango barobe na bango bazalaki ndenge moko donc ngaka naki différente na fête wana naye comprendre tende na vandaki bongo nazwi pongi vraiment ya makasi na pongi wana nazwi dans l'autre si vision naomona nakomi na kati ya cimetière parce que cimetière yango batombo ngo ezalaki nyonso batombo ngo ya sika c'est comme si ba salongo sika et likolo ya tombo na emona pixer nanga likolo ya tombo moko ton na gangi na sutuka na pona ndoto yango na komona pe pixer nanga liboso nanga kaka nde na mona ki na cimetière na tuni nga pixer mais na kompo ete vision na zui ndoto na loti ezaka ndenge na moni yo boye na kompo ete nini ezoleka abi na ote na bien que les que pour que na formula yo misu abina mo tendo mona ngana voyage ka na kenda ba Chine na sala ba faire na ngai
yango nalingi mpe nakotisa na bafere na nga mayene ezalaki misu koyeli donc naosimba te na maki na réunion na biso ya bafille pour que toinisie mpe okoma membre na biso après nayemona soki mama moko akobima c'est comme si reine ya lisanga wana ntango abimi alaki na elamba ya rouge azipaki na elongi bati koyemba tolinela ye ntango elongola fula tomoni elongi na ye abengi ngai nde mama ngo anzoyebisanga abi bon osepela na bomengo oza nango nabimi na osepela à travers la grande sœur la petite sœur nanga oyo nde nakomi oyo nakomi abi bon biso mpe topesi yo tochange vie na yo tibita na besoin ya sacrifice na biso mpona mosala tosali mpona yo sacrifice wana opesa biso papa na yo na mama na yo en tout cas ntango bayebisinga bongo epesinga kobanga na bandi kobanga. Merci beaucoup, vous avez suivi Tolandiango Naboke Bignon surtout. Vous avez belé, vous allez et surtout merci pour ce grand cœur pour la bandeko. À chaque fois qu'il y a une situation où vous allez coller dans la vie à mon tour et c'est va intervenir le plus vite possible. Comme je vous ai toujours dit, vérité et réalité. Alors vous allez que ça là effort ya ko laxabino le réalité ou vous allez ko vivre. Vérité mais sous zala qui caché au moto afandi na yango tant et belé mais le ko les alliés loko les alliés azali culpabiliser. J'aime cette phrase. Il y a général Sonny Kafuta. Lorsque il est passé dans une émission à lobby. Ezali malam mutu. Abotama. Na erreur. To a continué à commettre erreur pendant qu'Azali Kokola. To qui comprendre. Mais Ezali Mabe. Mutu akufa na erreur. Eza mabe. C'est-à-dire quoi? Donc mutu yo surtout na parcours ya vie na ye, mutu na mutu plus ozoko la plus ozoluka o réparer, o bongisa, o ken vers la perfection, ozala en bon terme avec tout le monde pour permettre dernier jour na yo tango kokende, o ken kopi mana yo na kimi. Le langage de l'obaka que son âme repose en paix. Est-ce réellement ba tutu ba kufaka? Ba âme na bango na repos? Est-ce que ba pe marapenza na kimia? To ezali kaka lolenge ya koloba bon lokola mutu aza na bato bazwili kama bon mutu wana kei akende na kaka apema. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que toutes ces personnes au bakufa bakenda kopema na kimia to te? Merci beaucoup. Alors ici na zali kozongela mama Dorsiana o akutani na likambo o déranger vie na ye o alingaki a partager na bande konabiso oyo bazali kozela parce que maman Dorsiana na lisolo tanga betla biso alobi bato bakei après donc ozonga tant bozonga na réunion na bino na nde yo sengeli oki ko présenter bango ko bato oyo bango asengaki. C'est ça, moi c'est la sacrifice na après le voyage na bango. Mais ozo la ndenge nini kimezali to ozo mitumisa kaka parce que oyebi ke sengeli okensko na phase ya kopesa ba sacrifice na. Donc pour la vérité papa depuis les jours basenga service sur la parents na tika jamais que je poni na miso. Donc on va te comment na ko s'en sortir na makambo na bi kotisa ki. Tanazo yeba vraiment te. Donc on a vraiment kimia te. Est-ce que vous avez pu partager mon baninga ta moninga na moko po mekape ko l'accès makambozu okutani na moto au boyi quand même au boyi ko makambo oyo sala ka ebimana motion surtout eba. Non, le fait que ça makambo ça déjà somme ya danger. Ko bete la mutu boye, il s'est garder secret mutu ki abete ba mutu mususu. Les artistes là mutema na ngana ndina yaki ko poser kana ngai na émission. Même mes parents n'ont pas au courant de la vie, ni c'est passé dans la pour toute la journée dans la chambre, dans le lit, dans la chambre. Ça va vraiment déranger, mais comment on s'en sortir dans ma caméra. Mais quand même, biloko ba pesa kayo, biloko za nango kaka. Oyo gagna ki ni côté na bango. Oui, biloko biloko depuis je me singa mes parents n'ont a petit au temps même mi tout kango ezaka lisusu te. De même na petit c'est pe na mbongo na suna pe no moi qui na sala mbongo makila.
Donc il y a qui te qui c'est un asa c'est asa côté na monde makila. Donc yo wando s'attendre kaka kendoko la serre na ngande moto akoti singa na lisanga na bango peut-être na suka yo pe bako sengo peut-être ezwaka malala bwaka place mo boye po ya ezaki bitabe. Oui, tant il senga makamba sacrifice donc na s'attendre qui te cause la ba parents. Le dit qu'il y a notre signe na bitabe on peut payer des arrêts à façon wana. Mais ko kam OK yé bitabe on za ka sacrifice na ya zwaka. Mais ko kam on ko ka les jours au basenga sacrifice du pour mettre histoire bitabe ni wana. On a évité la dolami donc ndina za na kwa na zumi yibaki na sala nini na banda wapi na suka wapi. Donc ser na yo ti ya bas appel aboka bitabe donc batunyon surtout o ba setaka. Donc place wana ne e permetaka quand même azwa sikoyo makila na bango donc bazokufa. Oui, c'est ça, ceux qui n'a pas qui bitabe et après ils sont en ma fille waza bazemba ko bima ba accident ko saba donc ku febile OK yeba sacrifice na ye ya wana. Donc c'est qui teki eza batu na ndera isa na premier jour qui eza habitabe protection na ye de même si ngana ndera ki peut ngape eza rappelé le peut ba manga ba fuyi kaka ko za la façon wana OK yeza ka batu ne comment je peux pas batu so yanga ya passe ba singa ba parents oza ki ba souffrir na ngai batangi na place na bon wa passe ka bon sacrifier donc na limite c'est mieux que tout ngamo na sacrifier qui que ça va parents na ngai. Vraiment. Merci beaucoup. Navanzi, tout on a déjà les solos, Nengezalaki, et commentaire, il y a Maman Absou Dorsiana, Nenge Aouti Koloba. Awa, Zaki na Aposa, Netolaki tout proposer la piste de solutions. Voilà pourquoi est-ce que nous faisons appel aux serviteurs de Dieu mandatés. Sommes tous mandatés, Aza, Kikosala, service T parce que ils ont makambo ya molili faut sengelo za motoza na epakwa oza pe na mandat ne ko permettre yo sala service sinon to kokota ne lo papa Roger baka kokota malamu mais obimi kuna kao soit na yo moko pe okufi parce que alliance o ba kotisa ye na ngati na yango eza alliance pona ko résiler to kata yango sengeli eza na moto azali na esprit supérieur ne apesa ordre. Mais si longtemps ceux qui osaka mutoa il y a 50-50 aux anabisikaté au côté tapé dans domaine wanati. Prophète Mike malobeza epanayo olandaki ndeko. Nini ozali komata ona motema tango ozali koloka ki ndeko na mwasi kitoko ayeba ki pété. Peut-être dans la difficulté bika que non ya ko komemanga na nzela mabete et surtout tango mema ki fait atikala ko c'était kitoko ki na mamba bakisi. Tolandi solo na ye ndenge akutanaki na ndeko wana nini komata na motema chaque fois tango tali vidéo na ye. Très bien, on va aller to bondela mama kana bisto yawe nzambe na makoki nyonso komune kumisama oza nzambe kotika na nzambe totiki moma o na sala boko na yo to inviter présence na yo katikati na biso ofongola miso pe matoi toloba o ezali ainsi dit l'Éternel to bebisi nguya nyonso ténèbres to faire déloger hôtel na bango en ce moment il ne soit contrôle yesika oyo ezala papa lendele ezala maman aussi problème ezala ngai ko naza ko intervenir père ezala ngai te mais molimo santu ne kama biso e bandeli ezala biso alpha wa chemine na biso ozala Emmanuel po succès na biso omega to monde na komona biso amen Amen. Papa lendele nalandi vidéo ya maman denga yebaki na koya katikati na esika mais laisse-moi vous dire que non maman zoleki la un très sérieux problème et eza makambo o teni to vendre na plateau a eza makambo spirituel parce que en ce moment peut-être que to vendre na plateau mais yé azoyeba te que non délai o bapesi. Laisse-moi aller même là, toucher au fond. C'est très important. Délai ou apprécier pour que à ça la sacrifice et les heures, ils ont compté. Plus qu'ils ont compté, ce qui maman sali sacrifice on a dit, c'est lui-même maintenant à recours à sacrifice au bassin. Le problème c'est quoi? Yango lokozo les kanakati, pas seulement même en Kinshasa, même en hier, même dans de différents pays.
Le problème est que batu baza ko vivre na kati na ignorance. Maman ça âge 32 ans. L'âge de la maturité. Même comme l'âge à 32 ans. Ba ko pesa ye bitabe. Et bitabe baza ko pesa ye. Bazo bisa ye ke non. Kene ko boka na balabala, na boulevard, kene ko boka na rond-point. Et lokola papa l'endele, beaucoup excusez-moi parce que moi j'aime être trop direct. Lokola nzaletoni na mboka. Lokoso o simbi bana, o simbi batu. Comment? Bape si yo bitabe au boka na boulevard, ok ko boka na rond-point et subitement que tu gagnes $200, $300. Et l'envie, na ignorance et sangani et vani na kati ya maman. Où est-ce que tu sa vie naïe? Parce que l'argent, ça, il faut essayer de gagner. Mais d'amener comme ça, toi, Zoraka, $300 à pesa yo pour que tu bois bitabe. Derrière bitabe, qu'est-ce qui est caché? Donc, tant que maman Zoraka déjà bitabe, alors que nous bois na boulevard, alors que bois na rond-point, Azali déjà initié sans le savoir. Na mingi déjà premier point à comprendre que na kati ya ignorance na yi ndenge Bible ça koloba na osé que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Maman, qui vous dit que non sommes aux ubitabe que boire na balabala bo, quelqu'un qui peut te donner $200, $300. Il fallait interpeller yo. Que bitabe o peut s'en $200, $300. C'est qu'il y a quelque chose qui est caché. Mais le col anzale toni, le col se toni, le col ignorance et toni la motema. Les envies, c'est Galates 22 qui nous parle. Qu'est-ce que déjà bazali animé na ba pensée humaine. Ce que nous allons animer dans cet esprit de Dédé, c'est la mort. Les années du prochain, c'est la mort. Maman ba koti sa ki yo déjà na kati déjà ya makambo, ya ténèbres. Sans le savoir. Et là maintenant, le Saint-Esprit de Dieu peut souffler dans la page. Combien de photos lobby na plateau oyo de ce qui se passe na ba boulevard, de ce qui se passe na ba rue, na ba rond-point, de ce qui ba rue de bus. Il y a des géants au bas de la place où on a. Comment se fait que non? Le soir, Moutamoni qui a côté à garer Moutoukanae, Makamutu ça bien. Mais le matin, la personne abîmée na Moutoukana. Oh, Francine a n'engeni. Tout était ok. Avant même Bimana, on a tout était ok. Mais Francine n'engeni. Pour Moutou a qui nous a accident, Moutakoufo. C'est tout simplement les biloko oba maman ou baza koba qui a bisu na balabala. Baza koboka pas seulement bitabe, baza koboka ba mai, baza koboka baza même tant autant la banzela, bozo mona ba matière fécale. Comment une personne normale, ou la faculté mentale normale, a coquille ko déposer ba matière fécale na ba grande route. C'est pour envoûter, c'est pour amener la mort, c'est pour que ba tu vas contre la pauvreté. Et ça ba tu mususu plus loin. Banyati ba matière fécale en cours de route et même les bango toute la vie. Ba tu vas ko uriner na ba boulevard, ba ça ko uriner par-ci par-là, surtout peut-être je parle beaucoup plus pour na mboka na biso. Ezali biloko oyo memi batu na kati na mabi. Et voilà que bazo ko boka bitabe, maman zo mona ke bitabe, nzoka ne maman, oyepele ko bano boka. D'abord, oyebi na leloko osimba ki na maboko yo mona ka bitabe. Bitabe oyo ba pesi na monde des ténèbres za bitabe te. Omona boka bitabe ta? Oyebi lo wono boka. Omona boka ba o ba bengi le toile d'araignée. Parce que ça qui na kata ma bondelité. Parce que l'univers vient à ma bondelité. Et puis nous dans ce monde awa, qu'est-ce qui se passe dans la vie? Aux gens nous montons on a une vie de prière. On s'est garé loin de Dieu. Ok, n'a la prière, aux gens vie à prière. Et il faut qu'il y ait awa. Il faut qu'il y ait makam o komenu.
Ozo que ne boire à Bitabe, mais ozo qui Bitabe, ozo boire à toile d'araignée dans le boulevard. Ozo boire à toile d'araignée dans le rond-point. C'est pour cela, oyebi combien de dégâts oyo et salemi à cause de toi. Maman, obomi si batu, les âmes. Yo boire à Bitabe, pour n'en déconnant, camarade na yo, grande sœur no ya quartier, ozo ba $200, ba $300, mais vous avez livré le vie humaine. Bato basi d'accident na ba boulevard place boka Bitabe. Bato basi ba problème na ba rond-point place boka Bitabe. Maman vanda kinya obomisi batu. Vanda kinya. Parce que bato amu tuna keno papa kufi ndenge nini, bato kufi ndenge nini. Mais biloko oyo kena osala, pose ka ba $200 à $300, vous avez fait livrer de vie humaine. Mais je ne suis pas là pour te condamner. Je suis là maintenant pour te faire éclaircir. Première des choses, nous allons lire la parole de Dieu. Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Bible bisibisoni. Maman, oeba koyoka oyo, Bible ça koyebisa biso. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue et le délaisse obtient miséricorde. Amen, amen. Amen. Oya so bomba mabe na ye. Balobi keno akopambola mate. Ok, liboso te. Même moto za ko nzima mabe na ye. Pe ayebi na kotumbela liboso na Nzambe. Andimi kotika. Andimi kotika yango. Et la Bible nous dit que non, moto wana yawe Nzambe akoyamba ye pe akolimbisa ye. Akomona nzela na ye polele. Amen, amen. Amen. Au vivre na kati ne ya ignorance, et puis pas seulement l'ignorance, na kati ya bilulela. Ngapena voyage na kele Dubai, ngapena zo mbong, ngapena zo libala, ngapena tambola na jeep, ne bisika place sokeli. Mais je suis ici étant un homme de Dieu pour que na orienter yo selon la parole et puis comme mayo na nzela ya délivrance ce qui oko permettre que toye banako landila pour la délivrance. Amen, amen. Amen, prophète. Deuxième verset biblique. 1 Jean chapitre 1er verset 9. Nous allons lire la parole de Dieu. Parce que, on est à base. Amen. Amen. On est à base. À partir de la parole de Dieu, il y a un épée sarabombo. Ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des prophètes, non plus des évangélistes qui délivrent. La personne qui délivre la vie de l'homme, c'est Dieu lui-même. Nous sommes que des simples instruments. 1 Jean chapitre 1er verset 9. Bible est synonyme. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Jean 1er, verset 1er. 1 Jean chapitre 1er, verset 9. La Bible nous dit ceci. Je lis la parole au nom du Seigneur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen, amen. Et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, c'est-à-dire que non, ici, le corps qui est non au telemi, il y a quoi confesser aux ali, masumu na yo. Bible dit que non, notre Dieu il est fidèle. Yako yamayo, yako limbisa yo, pe yako eba yako purifier oezali mabunga na yo nyonso. Amen, amen. Et ça n'est pas comme côté o eleki Jésus-Christ de Nazareth. Même si que nous pas Bitabe, pour nous bomisa batu na kati na ignorance, pour opes avantage na ser ya quartier. Yako yema na kotona mbongo, yako tona biloko esengaki azwa. Mais na kati na ignorance na yo wana, ya Nzambe alobi, une fois que non obelani liboso na ye, o confesser masumu wana. Bible zo ko yebisanga que non, aza juste et fidèle pour nous limbisa. Amen. Amen, amen. Amen. Pena ko purifier yo na toute iniquité. Okokoma orolopa tache nyonso ya masumu kolonga pa na yo. Okokoma sans tache. C'est lui, le Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth.
Yende Moutou, oh Jean-Baptiste a représenté Liboso, il y a public mobi maintenant. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, amen. C'est lui qui ôte. Il pardonne pas seulement, mais il ôte. C'est-à-dire, à l'imbisio, à picoli, à l'omoli masumukali sinayo, à zomisio comme il pire. Vous comprenez? Donc, ici, nous sommes rassurés que non, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui accepte nos fautes. Aza ko accepter koyamba ba défaut na biso, aza ko accepter koyamba mabunga na biso. Yanga za ko lobake non, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi je vous donnerai du repos. Amen. Vous êtes fatigués. Ozana ba fardeau oyo ke non, milimo ya batu et toni na mutu na yo, et toni na mapeka na yo, et comme kilo. Mais alors que non, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi je vous donnerai du repos. Et pour clôturer avec la Bible, nous allons lire Colossiens, chapitre 2, verset 14. Wana nesikoyo awa eza suka ya makam. Pour comprendre maintenant, et là qu'on nous fait ça les manavina. Colossiens, chapitre 2, verset 14. Nous allons lire la parole de Dieu. Bible nous a bisabisoni. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen, amen. Amen, papa. Maman, le seul et l'unique, c'est lui qui a accepté. Yaro keneko kufa ne kulus. Pona masumu na yo, pona masumu na nga. Pona masumu pe ya papa lendele. Pona masumu bandeko baza kolanda biso. C'est lui-même là, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Bible il a effacé. Na kati ya monde des ténèbres, nous avons des ordonnances. Nous avons des ordonnances où déjà, signé que ceux qui ont au sali sacrifice, au petit papa, au petit maman, mais ordonnance où signé dans le monde des ténèbres, il y a quelqu'un qui s'est livré sur la croix. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est livré sur la croix pour que acte wana ya ordonnance wana eganga likula vina odi. Mais pour que les œuvres de la croix dont Jésus-Christ s'est livré, pour que maman osa na bomo itilelo, pour que ganga na bomo inayo, il faut que non, ne na banda qui en introduction les pardons du péché. Kose na boni misita nzambe. Ozaki ignorante, oyebaki makambo banda kosalati. Et en dehors de ça, on dit que on tout bela purification conseil matinale pour l'esprit te purifier. Et la troisième partie maintenant na prière ya koyeba na kobuka ba hotel la molili oyo. Papa Lende, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de hommes au baza ko travailler sous influence ya monde des ténèbres. Oh, que notamment mutu azangi lipa kolia, azangi lama kolata, ye aye ko brandir, koleka oyo yozoluka. Tout simplement, ce n'est pas seulement que non appelle ça ya kolia komela kolata, mais ayende na vie na yo po aluka ndenge nini ya koyeba ko détruire, ya koyeba ko yiba po ko égorger. C'est comme ça la Bible nous dit. Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur vient que pour voler, détruire et égorger. Satan, le diable, a trois rôles dans la vie. Soka ibité. C'est lui qui conjugue les trois verbes. Donc, ce qui aille au ibate, il faut aille au bébisa. Soka aille au bébisa, c'est aille au bon. Trois rôles. Ne c'est quoi problème sur les canaux qu'on a mis sur A. Il y a bané comme on a $200. Avant on a $300. Mais ayebite que non assez ignorance wana et lokoni babane ko lukana vina. Nous avons flatterie pour babendaye. Flatterie pour babendaye. C'est ça Satan le diable. Il va présenter des choses où ezali kongela lokola wolo na misu. Même zo kana na sima na yango. Ce qui est plus précieux na vie à mutu, c'est son âme. Satan le diable sait bien que non pendant l'ère de millénium la porte wana en fer. Il faut vivre kuna
éternité na ye na kati na moto. Amen, amen. Amen. C'est là où il y a les choses. Maintenant, Amon a yebi déjà que non, a déjà condamné, il faut que non, pendant l'ère millénium, porte y en faire fungoma, a que nous vivre éternité na ye na kati na moto. Et c'est comme ça, l'Apocalypse, c'est ça qu'on expliquait Bissot, que non, il s'est déguisé. C'est lui la bête qui a séduction. Aye ko séduire mokili, na nini? Na biloko ozomona oyo. Na pesa o libala, na pesa o mongo, na pesa o kolata, na pesa o mobali. Na sima na yango pour que aye ba ko gagner âme na yo, afin que ye moko akende na enfer te. Mais il se prépare pour partir avec les gens. Amen, amen. Amen. Maman, Lélo, na tongo le boko la madro silicone. Étant qu'un serviteur de Dieu, le vrai Dieu, na limina yebisa ana rassuré. Selon les Bibles les apôtres n'angai, qui na yebisa yo, kaka na plateau ao, que famille na yo, papa na yo, maman na yo, ndekono moko ta kufa. Amen, prophète. Et ndenge na zoloba awa, yo okufa te, parce que le kola ozui courage wana, ya koyeba na ko confesser aux masumu na yo. Komitika na maboko na Nzambe. Et la Bible me dit que non, ya Nzambe akoyamba yo, akobomba yo, pe akodéfendre yo. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui notre avocat auprès du Père. Pendant que l'accusateur nous accuse, Satan le diable, au monien, maman d'Oxiana, tala ao, aboka ki ba banane, na ba venu, na ba boulevard, aboka ki yango, na ba ré de bus, tala nenge bomi batu. Satan t'accuse maintenant. Et quand il t'accuse, pour que ose la condamner, au côté de Satan le diable l'enfer. Mais nous avons un avocat auprès du Père. C'est lui Jésus-Christ de Nazareth. Il intercède pour nous. Il nous défend chaque jour pour que ngaina yo to soit bon mo inasiko. Amen, amen. Amen, prophète. C'est l'unique au papa yo qui l'a pas. Akoye biseka ke loko moko que papa na kufa ki pour la maman d'Oxiana. Et directement tu as la vie sauve. Amen, amen. Amen. Et je vous dis okufa te. Mutu moto okufa. Même si ba uti ba Dubai na bango ba ye. Bakokuta moto na Nzambe. Mais ce qui est vrai, il faut maintenant te faire quitter déjà le monde que tu connais au côté. Moi, du fait que non, ok, qui déjà pour participer na ba cérémonie na bango, ok, pour participer na ba fête na bango, loko la kaka makolo na yo et nyata qui terrain na bango. Directement, vous êtes adhéré na kata club one. Et plus loin, au monde que non, au comment qui frustré, au qui collé di sabatouté par la vie, ce qui au lobby makamunanga, ce qui dit bon matière, au sani, au koufo. Moi, je te comprends. Et c'est comme ça que non, banzimi suyo, au côté na kati la club na bango, par force. Aujourd'hui, on a la culpabilité. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'est livré pour moi et toi, pour que tous en abordons. Nous allons prier. Nous allons prier. Prophète, excusez. Et pour la biloko na bango, on va pesa ki na. Biloko na bango va pesa ki yo yelangai. Amen, amen. Amen. Yelangai to rebondela et à la fin, nous allons te brûler en haut, et il n'y aura rien qui peut t'arriver. Parce que c'est lui, le maître suprême. Maman wana, ozakini na temple wana, place ba mimakiyo. Papa Lendele, je ne cesse de vous dire le nom de cette sirène. Marie Valencia. Oyo ba musicien mokili ba yembe. Oyo ba ndeko na biso ba osa théâtre mikolo. Bisika ba okende. Cette reine, cette sirène, elle s'appelle Marie Valencia. Et na minute oyo, c'est lui-même qui a initié ba jeune talent pour que ba koma ba homosexuel. OK. Ne bisika ba memaki maman. Alors, si et seulement si que maman Nabiso a comprendre tout de suite et délivrance à maman et banini lelo. Délivrance à monte banana mutu mental. Conscience. Conscience. Tant déjà mutu déjà comprendre que non
Ah, on a de gouffre. Vu on a les chrétiens en Haïti, maintenant et le Mianzam, c'est là où commence la délivrance. La conscience à moto. À moi, il y a comme la souka. À ce moment-là, ah, déjà, que dans ce qui délégation, là, outil Dubaï, bah, ce qui apprécie sacrifice, il y a moi comme un sacrifice. Donc, c'est une façon aussi de conseiller, bah, de couper, bah, on a d'abisso, au niveau, il y a télé, que, bah, y est, bah, et le connaissent tout, na kati na monde spirituel. Rien ne se gagne gratuitement. Ezala pa nzambe, ezala na makamu oya mokili. Il y a toujours un prix à payer. Yes. Maman, yo pensa ki ba $200, $300 ozwa wana kaka pamba kaka bo. Bah, quelque chose de Bazo ben na ye papa ne. Bazo ben na ye pour que un jour au foot a pris. Il y a rien qui se gagne gratuitement. Même les chrétiens, il y a des chrétiens qui veulent toujours prier, mais il n'a pas un prix à payer. Papa, c'est là tout longtemps. Hein. Là, je vous dis la vérité. Parce que Jésus-Christ, il y a mon sacrifice. Jean 3, 16. Car Dieu a aimé le monde. Il a fait quoi? Donner son fils unique. Il a donné. Il n'y a rien qui se gagne gratuitement. Il y a un abonné à $200, $300. Abonné à un nit. Nous avons dit bitabewana, nous avons dit piège pour naïe qui est un jour. C'est comme ça. Vous priez dans vos églises, donnez les offrandes. Vous priez avec les hommes de Dieu dans la fête du ministère Nabino, allez là-bas, faites des actions de grâce. Donnez vos dîmes. Papa dit, non, tel yanzami, next minute ou, combo naïe, photo naïe, et en hôtel. Ce qu'a fait sacrifice, t'es là, ok. Et c'est ça, papa Lendele, c'est que moi, je voulais faire comprendre dans la mission, dans les médias. Pour nous occuper de la question, Nami. Ça, c'est déjà intéressant. Je pense que, comme j'ai toujours dit, oui, que vérité, réalité, les alliés magazines, les alliés permettre juste bateau, bah, y est exposé, ou les alliés ranger bango. Très bien. Bisoto proposer la piste de solution. Si c'est un problème qui demande nécessairement, l'appui ou l'assistance d'un serviteur de Dieu, nous faisons appel à ces serviteurs de Dieu authentiques. Moi, je précise. Ah ouais, que de ça, pour après, non. Ici, nous voulons même interpeller ceux qui sont en train de nous suivre. Ouais. Vous avez un problème où ils allaient correspondre à eux. Problème où ils ont qu'il n'a sens manquant. Qu'on hésite. Toutes les portes sont grandement ouvertes. Nous allons vous orienter et délivrance na yo. Pour ça, la délivrance sur le canal plateau, délivrance zali yo moko. Barolandela oti, ozongi la maram na yo normalement. Merci beaucoup. Papa Mike, je pense que Mama Dorsiana, juste après la caméra, continuité Zali, parce que Sengeli, Olandelaye. Pour la prise en charge, Yama Dorsiana déjà, Izali Awa. En tout cas, pour Nabiso, je pense que on a atteint l'objectif. Zambe Azwalokumu. Alors, prophète Mike, en passant, toi aussi de sa beauté, je ne sais pas. Vous avez un message, je ne sais pas, un message qui concerne la nation, vous avez le message ni nos alliés, aux alliés, aux anango, peut-être qu'on lancer pendant le 1-2 minutes au Itigal Nasuka. Oui, je pense que concernant pour la nation, le Congo, concernant le Congolais et pour d'autres continents, je pense que Papa Alain Nélé, je reviendrai pour après retraite nana. Après retraite, il y a 7 jours dans un ango, ndé na koya kolobela pour na Congo, pour na kolobela pour na Oeza Koya, pour l'année 2026. Qu'est-ce que Dieu nous a inspiré? Je pense que je reviendrai après le 7 jours de prière oyo naza kokende ndé wana na koya kolobela pour na Congo. Mais pour na maman nangai, je pense que d'autres choses, moi na lobango liboso ya caméra zate ma caméra et puis vous donner des orientations comment vous pouvez trouver votre délivrance. Et je parle ici de la délivrance totale. Sinon, je salue tous les archanges partout au monde. Et merci Papa Lendele pour l'invitation. Merci pour l'équipe technique. Et Nzambe Apambola Biso. Merci beaucoup. Maman Dorsiana, je pense que Tokomi Nasuka, Likamba Olobezali, je pense que tous ceux qui n'avaient pas en contact, le prophète Bokutani, et suite, Yemorazui prise en charge. En tout cas, prophète Nzambe na yo asala nga ngulu. Amen. Asala nga ngulu
ils ont un témoignage aux qui donc jamais la vie n'a. Amen. Et je vous rassure au nom du Seigneur que vous êtes déjà un témoignage nouvel à Patois. Parce que nous servons le vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que non, nous avons lu la parole de Dieu, que si vous confessez, du fait déjà de prendre ce courage-là, il y a alors, déjà ici, je vous dis que non, le ciel est ouvert. On a un simple instrument, mais l'oléo qui vous en a poussé à l'obico, vous en a poussé à quitter Bandila et Mabé, et je pense que cette prise en charge, ça ne vient pas de moi, ça vient du ciel. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'en est fini pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver prochainement. Un grand merci à l'équipe Mbimba, Brenda Diba qui nous a assisté. Merci à Gédéon Loaé qui était à la prise de vue. Merci à Jordan Panzou. Nous allons nous retrouver très, très prochainement. Faites le maximum de partages en ce qui concerne cette vidéo. En tout cas, on se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Merci. Merci. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de joga bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. On a évité de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la mela, boyawa. Bobenga pendant l'endele, le numéro naé pour bobenga pour boser locaux. C'est important. Traitement poison anti-poison, yango ne ba mususu meli yango avant kende obima, o mela melango. Ça a des jours, à tabater le loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. À l'un des Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer bilogo. Pour bilogo, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous à problème, na moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poisson. Oyopé, anti-poisson. Donc, benga à l'un des à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous avons pambola bino mi batela mboke komi biete bato komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.